Sokende wapi? Charles Koto, Dieudonné Imambe, Alino Bobo, Naila Gauthier. Moisanza, naikotika audio yo pona ko remercier yo, vraiment Nzambe apambola yo makasi penza na makambo sali na bomo inanga. Naiko ebisa bato biloko mamo azosala bosaka nango te, eza vraiment maboko neza beni ko te pa Nzambe. Parce que ngai natambolaki mingi na banda ko luka solution pona nga ezaki ebebaki makasi surtout elongi ndenge ka bomona na photo wana eleka kutu wana natambola na somba ba mafuta ya cher na baba biloko ya cher osoba po mutu so akosanga na salaka mafuta tango akotekelo mafuta na moye te mabe esali lisusu babuto ebebisio lisusu pe tamuso ezosunga te metala mukebo e cher tamuso esaka des meno bungisi bambongo ebele na kena ba dermatologue nyonso kaka ndenge wana tina ndenge Nzambe asungaki nga jumoko kana YouTube na ekokuta na emission ya mama Moisanza nalandaki pe angolo kwa pe nazaki oluka lobiko mama nalandaka ba conseil na ndenge alobaka na zwaki na mipesaki mwana bandaka ta kolobelo kote na kenda kosomba biloko nazaki na tongo na lamuki na pakoli biloko wana na meli ya komela na pakoli ya kopakola na meli ya komela tine komona babiloko wana nyonso esili penza ndenge na molakisi bo bafoto wana bozotala eza sans make-up natiaki maquillage te loko moko te donga moko namonika après ba un mois avec une semaine yango ekoki lelo do na bandaki kokanga bafoto ndenge évolution ezokende bandeko bosakana te bomipesa courage soki vraiment olingi obika mipesaka courage ata eloko wana ezali persiste kaka banda kopakolaka biloko wana koza na bolembu te longola bolembu soki olingi teinture na yo ezala bien tala lilonga nakomi kosepela en tout cas mama wana Nzambe apambole mama Nicole nayebi te eloko nini napesa yo Nzambe abakisi eloko ya mayele oza pesa mutu moko Nzambe atindaki yo na communauté osalisa biso pesiko bato ya communauté tosalisa ye tosambela mpona ye Nzambe akontinue kopesa mayele tala nga lelo ndenge nakomi nayebi ye te tokutana nanu te kaka boye nakenda obeta tour na YouTube nakutani na ye en tout cas Nzambe apambola bino nyonso bobandi nanu te bobebisa mbongo na bino kuna teke boki oluka bokanga maka na biloko wana mama Nicole peut-être bomona yango ka net blague mais ezosala nga naza témoignage vivante ezosala en tout cas Nzambe apambola bino